mais mingi to landaka bomoko mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Bonjour, bon dia, na batunyo so bazo landangai, ngai ndeko na bino Yolande Kilembo, maman na merveille na Jemima, journaliste na bino pour le moment tozo présenter bino sur tozo lobela sur société na biso Aftermath, donc Embassy World Love eza place moko oyo eza mboka moko ya bolingo, soki oza na mwasi na yo, chéri na yo, copain na ni onyo soli fiancé okokoya na e na Aftermath et aux amalam na batunyo so moni ke olio telema mwasi na balabala to na place moko bien ya mbogaria place moko bien climatisé eza bien pour na vendre na chéri no PCP Valère eza propre to mema ba chéri na babar eza bien te fo mema place mo eza aozo mo malili au PCP Valère. À part ça, tous na cyber, oh, eza quoi média na biso, to le bela sur makamu, tout ça la nyonso, oza na posa ba programme, ya ba film, oza na posa, ou envier ba document, oza na posa, osa la ba scannage, oza na posa, osa la ba impression, nyonso yo lingi sur internet, tout ça la awana Aftermath. Oza na docteur na biso DJ, ambassadeur de l'amour, bino mo boebi musala salaka. Oh nyonso za na ngoposa so linyo mona ye oye ana Aftermath ozoye pona batu nyonso bazana ba problème to zana plein ba biloko nyonso ba biloko musu to mona tozolia o comprendre nzoto santé zo za malamu te oh il faut ko lia na ba régime ko tala biloko ni na ko lia na ona ko lia te biso to kiparate tozolia nyonso o mona ba santé so to bela mingi tozo kufa mingi soko ye a na restaurant tozana meni mobimba oyo to lakisa yo nini okokolia nini okokolia te eza malamu tozana problème na mwasi na yo choc ozu choc yaka na Aftermath na restaurant ero solo la omona hamburger olia hamburger moto olia so linka shora moto kolia eza malamu pona yo pona maramba mitema ya ba maladi tozomona bato ebele bazokufa na ba crise cardiaque ba problème na basi na bango basi ba problème na mibali bazo bomba bazo ko encaisser makama mitema ezo mema babiso ba jeune trop ezo mema biso avant na liwa donc yango biso Aftermath to rezonaki to sala Embassy World Love pona ko sunga ba oyo nyonso bazana ba problème ba mitema soko zana problème motema yaka to zana pona ba conseil pona ba et puis pona ba traitement ceux qui déjà commis malade tozana docteur à traiter noyé moko ambassadeur de l'amour tozana ye les grands journalistes scientifiques yangola a tozana ye ceux que lingo mona yo zana posa na ye okute na kata Aftermath tozana Mboka, vous allez toujours brancher, dire émission à Bino Yangwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle au Mboka. Ça dit vous allez brancher, bon moko Yamboka. Émission ça carré, boss momo na souhaite donc ma solo ça carré quoi. Voilà, donc Yangonde vraiment ils allaient tina makasi oyo to lingito so la lelo. Alors mibali 80% bazako souffrir d'un problème il y a éjaculation précoce. Éjaculation précoce c'est là qui si ko sepelisa nzoto na yo na tango na ne kokité. Selon ba calcul où ils allaient recommander de 15 à 45 minutes, yango ils allaient temps requise où ils favoriser moi si ton bali à sentir que oui, il y a solo na outil ko sepelisa nzoto na ngai. Mais kasi na moment oyo
yo kokisina no temps o ezali requisité en tout cas au côté kana iloko o babengi insatisfaction. Alors selon par rapport au pesameli origine principale ya makambo oyo ezali ko uta nango musika te ezali ko uta ka na mode de vie o ndenge biso tuza ko vivre yango ne ezali cause principale to ko meka ko kota mozindo mais to meka ko fungwana no makambo ngo etali sexualité pour la mibali. Alors éjaculation précoce yango etika ka moto na insatisfaction na yango créa lokola choc na niveau ya cerveau pour cerveau atindela ki au courant kasi yo au système na yo et recevoir yango na capacité et singulité par conséquent yé azu lokola retour na kolimbola mwa mokie oyebi mobali nyonso azalaka na posa azalaka lokola za na compétition. Alors tango perdre na compétition orozana na souci orozana préoccupation souci ou na préoccupation na yango nde muteke na retravailler na niveau ya cerveau précisément na niveau ya ba nerf na yo et ko transmettre information mo ya échec et échec wana engendrer découragement et découragement na eza ko se caractériser par arrêt total ya ba fonction na yo sexuelle au monique ozana mwasi wana mais oza kokoka ko zo mouvementé ozana mwasi ndenge bersi mwana lobby olukaka yango okosilisa yango mais ekomeli yo boye ozoko kwa kosilisa te ata petit apamba ozako kokozwa te omoni ta mususu ozana na petit mais makasi esengeli kozala nango ezoko ya susu te soki osali éjaculation précoce po oya kozwa lisusu makasi ya kosala ezosenga tango mususu temps molai olembi na kolemba tango mususu bosa ina kobosa na likambo yango elikeka bongo eloko wana ezali une des causes où ça engendrer ba désordre na kati ya couple pesa engendrer ba complication ya makasi. Problème il y a éjaculation précoce tant où ça associé directement à faiblesse sexuelle et qu'on engendrer problème il y a atrophie à pénis, c'est-à-dire sexe ya mobali et bandi ko diminuer volume nango. Pourquoi? Parce que ba érection matinale nous autres mobali chaque tongo il faut un mouvement ya ko téléma et pour que ça exercice érectile donc et exercer nous autres nayo mais tant au commis na ba anomalie à fonctionnement au kokaliso souté ko répondre un exercice wana au mona tongo etani boye nous autres izalanga ndenge zalaka ata même talengo ngokende ko sala ba besoin nayo ya tongo kende ko se soulager au sala petit besoin na moment wana pe nous autres ko telema mais au mona telemité ezana ka bongo et vandi nango donc c'est comme si rien n'était déjà wana et yaka ko engendrer diminution ya appareil génital au moni nzoto no mobali et bani ko perdre ozana âge où nzoto feza la makasi et ça la peine à volume requise mais au moni nzoto diminue makasi comme nokola ya mona mokie et le wana et ko memayoti na niveau ya impuissance sexuelle. Impuissance ça veut dire que ata même à éjaculation précoce wana ezali ko tout sous-souté les mususu au mona oza ko éjaculer ozoye ba ko tuté que oza ko éjaculer parce que nzoto na yo est limité et ça li peut être un mouvement mon côté mais yozo ko kanisa ke oza na mwasi mais makanisi wana eza ko pelisa couranté pour nzoto na yo etelema yango eza ko sala ba désordre makasi na kati ya ba couple eza ko zala ba sous basement ya ba complication o eza ko mema batu na bokabwani mobali tango akomi na ba problème wana ya éjaculation précoce na ba problème ya faiblesse na ba impuissance et ko suka ka wana te et ko kitatira niveau ya fabrication ya ba liquide na yo séminal au bengi ba spermatozoïde donc quantité nango ndenge zalaka normalement requise et ko kita et perdre na viscosité c'est-à-dire kilo na yango ndenge zalaka kilo wana okomona kilo wana komi lokwa mai le monsieur komi kilo moi makasi lokwa moi miyo ya makasi wana donc excusez-moi pour le terme mais je dois utiliser des termes un peu plus facile pour nous permettre compréhension. Je pense que les personnes qui sont âgées, pour moi, na fungula yango na terme terre à terre égalité. Donc voilà un peu ma campagne n'engezo kende nokoki comment na mi balibele lelo bazako développer problème il y a stérilité germinale. Pourquoi ba liquide na eza na ba vitamine ya malonga te na kati au monique moi azuko ko pesa moi si mokumbate
tangu yo komi na ba difficulté wana yeba que rythme cardiaque na yo a kokali susu ko fonctionner normalement te parce que kozana na ba souci psychologique o ko ba préoccupation psychologique o ba na ko travailler yo moral moyen ozala tranquille et kozala te kozala ko na souci moko chaque fois oyo ozo ba solution na ngote et ko sala yo ke o koma na point oyo ba insuffisance cardiaque motema e komi ko beta yo mbangu ou bien au perdre rythme normal et komi ko sala lo ko pe meza mokuse ozo ko couper mate ko respirer te eza lisusu na ba problème ya tension oyo ba bengi hypertension artérielle tension ko bana ko matayo au moins na batu misusu abela pe tension te na vie mais tension bani ko mataye azoko ka lisusu te charge wana accumulation ya charge wana ya ko salaka toujours ba échec na niveau ya acte sexuel et ko memayo na préoccupation que et ko ya ko développer une tension endocrine au vandi bo tension déjà ya ko mata nyonso wana ko mata ti na niveau ya cerveau na yo et ko komisa yo affaibli okomona mutu akomi kolemba lemba nzoto makasi eza lisusu te okomi na syndrome ya fatigue chronique accompagné na anorexie donc na appétit ya malonga eza lisusu te ata soko zolia mozolia par formalité mozala nzala makasi te et ko engendrer yo ba problème ya nervosité okomi na tendance ya ko silika na sika o likambo ko silikisa te yo ano se mettre en colère o siliki o sika oyo mutu akoki ko vanda a raisonner yo ko raisonner te pour que mon raisonnement nous katana ata soko lingo raisonner au monde ba moko obosani makambo ngo tant mususu pe olingo sala effort o michakimia pongi e kwani ko kimayo yango moko ezali ba signe oyo ezala ko elakisaka dysfonctionnement sexuel ce que commis en degré moko likolo et engendre makambo wana au mona mutazana no jeune mais assez à perdre capacité nambala simana ko pesa ba point ba cause principale mais leo naza ko pesa mingi ba symptôme pona ko fungola mwa misu na makambo eza ko leka na kati ya mboka toyebi biso bien surtout malamu ke mupepe ya mabe eza ko tambola na kati ya otoza mupepe otoza ko pemela ezali infecté ezana ba carbone na ba biloko oyo e ko favoriser te que organisme ezala tranquille par conséquent ba alvéole na biso eza ko zala toucher au komona mutu akomi na problème ya respiration ndenge na souleva et engendrer des problèmes, il y a respiration profonde, au commis na ba essoufflement. Donc au salika mouvement moki au tambolga moki qui déjà paiement et c'est commis likolo au soko kasusuti. Nakati ya makambo wana toza komona part ba problème on a outi ko signaler toza ko trouver ba problème articulaire oyoka mukongo na luketu eza ko katana et comme lokola et kabwani entre bassin ya jonction ya vertèbre lombaire na bassin oyo et vandisi ba mikuwa nyonso tout ya makolo o mona mutu akomi koyoka ngoneti kabwani on dirait eza ne loko moko etelemi ona comme présence toyebi ke bato belé baza ko bela ba problème sexuel ou ils ont lié pe na ba mystique na batu misusu baza ko boaka maladie yango na nenga mystique ba misusu baza ko travailler yango na nenga molili nyonso to na to ko solola yango pour que to meka ko mema molili et comme muinda bisika oyo yo molili yango eza ko régner pour balobi les ténèbres ne régnera pas toujours molili ko tikala ko régner te likambwana eza ko tungisa yo et ko tikala ko tungisa te pour solution yango faut injurer ya lelo yango toza ko sola pour na bato bazali na problème ya sexualité côté ya ba mama tokomona nanu na kende nanu côté ya ba insatisfaction ba insatisfaction na menaka perte ya climat paisible climat ya paix ezaka sous na ndako oyo sexualité za malamu te parce que interaction et comme loko la guerre d'esprit ezako bunda entre moi na mobali tant mususu tindi moi si chéri julanga mo loko wana mais chéri zo mona ke moyen zo ezate azoka kilo pourquoi parce que bokasi oyo utaka na sexualité et agisaka même na niveau ya autorité ya mobali tant mobala lobby moi si akotosa yo kaka pona lobate kasa kotosa yo lisusu pona misala mais tango misala ezali ko kende malamu te komona aza ko sala rapport sala mais na kati ya motema na azana na motivation makasi te azomona neti ya adversaire na ye aza lembele alors na kati ya makambo wana tozomona ba mama baza pe na ba problème na bango ba mama belé baza kozwa problème ya ouverture vaginale au monde nzoto moi c'est fungwa mi makasi et comme lokola moi polele ezali lié na ba dysfonctionnement aussi sexuel o eza ko engendrer na ba maladie oyo e batami na ndenge ya kati comme ba trouble hormonal oyo et se caractérisera par ba perturbation ya ba règle
excusez, il y a des règles au moins des règles comme douloureuses ça que soit les boum ko lela na kati mususu comme na période de règle boy mais règle ngwe bimité et ça la mis le mon côté au corripé ko remarquer que et sauter nango date par rapport il y a date yo za kanango normalement ou bien respecter date mais bimé belé aux angina moyen ko calculer temps na quantité yo za ko bima wana nyonso tu ezali babiloko oyo ya ko bebisa nzoto ya mwasi ya ko lembisa ba misisa ya nzoto ya mwasi esalaka ke mwasi moyen azal susu na esengo kozala na mobali ezali susu te ikokoma parfois même na moment ya acte sexuel nzoto eza kofungwama parce que pression eza ko créer dilatation alors tant yo dezo sana ba anomalie wana mama omona ebandi kofungwamela yo yango na kati ya opération ya acte sexuel et ko créer na effet sonore oyo et bimaka lokola gaz ndenge circulaire la kati ya libumu et bani ko bimape na niveau ya voie vaginale donc ce sont des cas oyo eza réel et peut mabote be baza ko vivre tango mobali ayoki déjà babiloko wana bien moni nzoto déjà mame komi bongo ye pe côté na ye moyen za sous na petit et ko zalate a komi lokola net mutu mo azo sala kaka na idée pour makambo ici là eza ko se passer na kati ya mabota pe eza ko mema ba complication belé maman a cause de problème il y a asthénie sexuelle aza ko yoka sous poser mobilité et puis aza ko vivre que même ata soki a bien sala ta yango na makasi mais aza ko yoka yango lengi sous te et lengi wana elongwe eza sous te na kata nzoto na ye et ko ki ko mema maman na niveau ya ko koma même stérile bamakila oyo ebimaka na période na yo tango ebimite ou bien perturbé bien bimika moki etiki nango etika lindambo wana ki alors stérilité ezali kosenga pona kobota ezali kosenga ke ozala totalement en bonne santé pour moi s'il y a beaucoup la zemi na kati ya libumu kasi tangu ozali en bonne santé te moi beaucoup la zemi na libumu kozala te okomona ozwi même ata zemi yango mais okomile mususu un mois après zemi yango ebimi nango 2 mois après Zemebimi, 3 mois après Zemebimi, on va bien avoir avortement involontaire. Basi belé bazako sala makambo wana ya avortement involontaire, bazako souffrir na pasi ko luka uzo mwana kasi mwana azako yate ou bien aussi zeminayo, mais zeminayo ebimi ozangi sika ya kokende ko luka yango pe ko lokota yango. Pourquoi? Parce que na kati ya yonzoto ba dilatation ba veine o esalemaka ba dilatation wana ezalaka souvent associé na ba crise hémorroïdaire ezali ba crise moko périgoso to dangereuse. Pourquoi? Parce que yango tamo eza ko dilater ba veine eza automatiquement ko perturber quantité aller de circulation ya makila na kati ya ba veine eza sika o makila elekelaka mais tango yo zu problème ya dilatation ba veine o eza souvent basé na hémorroïde au mona makila na yo ndenge cerveau kakila eza na normal mais tellement misisa efungwa me komi polele pokuna ekoko circonférence wana fait la bien occupé mais comme le roi mai comme golekaka ya pamba ka boye automatiquement okozwa problème ya bavarice ba misisa ko bimayo na nzoto pa mapamba et puis okomona okomi ko développer prolapsus hémorroïdaire musomba eza ko bimayo libanda ou soit au toilette on sali toilette té au forcer et bimi pété au mizokisi makila kaka yango nde mutezo bimayo na toilette donc ezali babiloko oyo eyaka tango mutu aza na kati na ba anomalie ya fonctionnement. Alors maintenant na tombe ya stérilité toza ko trouver stérilité autobeni hormonale o ezali na ba hormone ndenge mwasi asala kana ba période na ye ba hormone ezalaka wana na lotango ba hormone wana ekomi na problème ya production hormone na mwasi akomi pe na problème ya stérilité eza na stérilité ba bengi mécanique eza ndenge esala melia nzoto ndenge nzoto esala lelaka kenzoto foi kende boye organisme o epesa kuna siko ya yo ezopesa ka susute okomi na problème ya stérilité mécanique ou bien eloko moko eboti na kata nzoto lokola kyste to fibrome to myome et comme ko empêcher ba liquide cervical na yo ba liquide séminal na yo ekutana na ba spermatozoïde ya mobali ba moko okomi na problème ya stérilité eloko moko pe lokola ba condylome basi ebele bazali ko remarquer que auti ko sala rapport sexuel na mobile na ye mbala moko liquide nyonso tout ebimi nango libanda
Donc on dirait à outil que ça na elo monté. Donc waneza ba condylome mutu expulsaka ba liquide na libanda comme si yango eza mabe. Or que ba condylome eza ba mbuma ça mi na kati nzoto moi si et baby si yango souvent soutenu par des infections chroniques oyo ekangaka ba mama na kati nzoto. Alors ba problème wana eza ko kende ti na niveau ya ko bebisa ba articulation ba douleur na nzoto pa mapamba makambo komi compliqué et puis moni mama komi na ye kaka ndengwana akomi na ye agité akomi na ye na ba nervosité akomi na ye na ba trouble de mémoire akomi na ye koko maneti mwasi moko a perdre déjà vie tangu mama akomi na babiloko wana papa a kokoka sous ko zwa kimiate parce que maman a ko perdre comportement na ye na mentalité na ye ndenge sengeli pe libota e kokota na phase ya déséquilibre yango toza ko insister toza ko pesa lisusu insistance oyo ba traitement ndenge toza ko loba ya makambo o toza ko loba ezali mbele na mokili mais kasi pour trouver traitement o eza adapté na likambo yo zanango na sorte ya stérilité oyo za ko bela ils ont un nas professionnel, nas spécialiste en makambouana. Biso tozali bota la tête non ah mais c'est un jeune garçon et le roni a ça non même Jésus-Christ a ça a kofa na 32 ans c'est que à ça qui m'a comme na bilenge na bulenge ndenge biso tozaboye donc nzambe a pesi potentiel pour tout ça et là yango peut toza disposer ko ça et là yango donc okoki ko ya na yo na bureau na biso na mabord imbondero na près de Unitel et sika oyo ko trouver biso to obengi na 925 321 763 j'ai connu ici c'est-à-dire Rafat à Satcheli biso numéro déjà na Siwana. Alors sur le plan de traitement comment mutawe ko sala traitement oyo ko curatif oyo ko bikisa ye Oko mena kisi ti oyo ezobikisa maladie oyo zanango na bosoto na kati impossible. Donc par conséquent, il faut d'abord nettoyer l'organisme na ba produit assainisseur ou biso toza ko disposer au to bengi gamme complet à ozuko régular. Ozuko régular ezali gamme ya sika auto bimisi pour na ko sokola nzoto pe ko pesa nzoto propriété à sika. Et puis toza ko sala assainissement en suivi ya reproduction ya ba nouvelles cellules ou ko sala ke nzoto na yo est régénéré ozongela makasi. Ozala qui jeune au perda que comment le papa mbimba mais à partir ya ba traitement wana omoni ozongeli nzoto na union tout normal makambo luka eza lisusuté et toza na problème mususu eza ko tungisa ba maman na âge ya likolo soki o développer mingi ba maladie omoni makolo e bani ko vimba nzoto e bani ko vimba pe obani ko développer ba rhumatisme articulaire aigu accompagné na ba arthrose ba artériosclérose nzoto minga yo ndire ba beta kiyo nzoto minga yo ndire ba beti yo okomi ko luka ba massé mais yo salari mouvement mongote ya makasi. Ce sont les différents éléments oyo ba maman na ba papa baza ko souffrir nango to ko kota mozindo te poto zana sima ngonga to zana ba programme belé o photo réaliser mais na kanisi boko so bo mesano ya keto solo la kaboye na nzela ba sede na bino ya Dadi Arafat Kaza vidéo poto mona naka to solo la ka davantage pour na plus d'informations pour esunga mabota na biso oyo azana souci na question na quoi que ce soit okoki ko benga toko yamba yo pe toko yebisa yo nini esenge na yo kosala. Donc ba ndeko na ngai nakanisi ya mutuya ezali ya oyo toza koloba mais oyo ezali na importante toza kotika yango pembeni. Toza na problème ya gastrite. Gastrite ezali lokola moto eza ko pela yo na kati ya motema ondiri motema eza ko baluka yeba ke eza ko tumba biloko na kati ya nzoto ba température wana élevée eza ko adapter te na ba maki mususu to pe ba cellule mususu eza ko komisa yango ezikisi yango ebelisi yango avant. Alors ko produire biloko malonga te na kati ya nzoto eza na ba mama na ba papa baza ko développer ulcère gastrique motema comment ko beta na ba déception o bato baza ko gérer chaque fois yango na kaza vidéo toza ko bimisela bino ba film o eza éducatif ba film oyo eza ko apporter un plus na ba famille na biso poto meka ko changer ba comportement enfin to éviter ba maladie wana oyo eza dangereuse oyo eya ko créer biso ba complication net problème ya ulcère gastrique plus de 80% de la population baza ko bela ma d'estomac okuta na mwana mwasi nga ma deso na lira te nga pondu vraiment tuka na meka te nga eni kambo boso ko meko sala nga na serve de déception donc baza ko vivre toujours na kati ya douleur et c'est ngomuki pas si belé. Donc, tant que c'est un moqué, pas si l'équipe belé, donc on souffrir, on bela, on comme un problème, il y a amaigrissement,
okomi ko perdre poids oza lisusu na équilibre ya nzoto te et okomi kosala ba insomnie okomi kobosana na makambo eza plus important o etali bomoto na yo. Simba 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 mugongo nga wokone chidongo simba 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 mugongo nga wokone chidongo konstu pasa bolingo kati ya bongo soki ya boyili kambo mama Ozonga babe bokule na kesusu bana mibali babeta tolo basomba bolingo na mbongo na bijou. Bonjour, bon dia, na batu nyonso bazolanda ngai, ngai ndeko na bino Yolande Kilembo, maman na merveille na Jemima, journaliste na bino pour le moment tozo présenter bino sur tozo lobela sur société na biso Aftermath dans Embassy World Love eza place moko oyo eza mboka moko ya bolingo soki ozana mwasi na yo, chéri na yo, copain nani o nyonso ni fiancé okokoya na ye na Aftermath et aux amalam na batu nyonso moni ke olio telema na mwasi na balabala to na place moko bien ya Mbogaria place moko bien climatisé eza bien pour na vendre na chéri no PCP Valère eza propre to mema ba chéri na babar eza bien te fo mema place mo eza aozo mo malili au PCP Valère. À part ça toza na cyber o eza okwa media na biso to lobela makambo to sala nyonso ozana posa ba programme ya ba film ozana posa o envoyer ba document ozana posa o sala ba scannage ozana posa o sala ba impression nyonso yo lingi sur internet to sala awa na Aftermath ozana docteur na biso DJ ambassadeur de l'amour bino mo boyebi musala salaka o nyonso zana ngoposa so linyo mona ye oye ana Aftermath ozoye pona batu nyonso bazana ba problème to zana plein ba biloko nyonso ba biloko musu to mona to zolia o comprendre nzoto santé zo za malamu te il faut ko lia na ba régime ko tala biloko ni na ko kolia na ona ko kolia te biso to kiparate to zolia nyonso o mona ba santé so to bela mingi to zo kufa mingi soko ye a na restaurant to zana meni mobimba oyo to tato lakisa yo nini okokolia nini okokolia te eza malamu to zana ozana problème na mwasi na yo choc ozu choc yaka na Aftermath na restaurant ero solola omona hamburger olia hamburger moto olia so linka shora moto kolia eza malamu pona yo pona maramba mitema ya ba maladie tozomona bato ebele bazokufa na ba crise cardiaque ba problème na basi na bango basi ba problème na mibali bazobomba bazoko encaisser makama mitema ezomema babiso ba jeune trop ezomema biso avant na liwa donc yango biso Aftermath to rezonaki to sala Embassy World Love pona ko sunga ba oyo nyonso bazana ba problème ba mitema soko zana problème a mutema yaka to zana pona ba conseil pona ba et puis pona ba traitement soki déjà commis malade to zana docteur a traiter noye moko ambassadeur de l'amour to zana ye les grands journalistes scientifiques yangola a to zana ye soki lingo mona yo zana posa na ye okute na kata Aftermath to zana mingi to landaka bomoko ya mboko na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de mutu ashi ko lega na ye dans site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre